Jaria na Elio li pasa ya Ariashu. Oui, Jaria. Ko bomba manoku tute na sima Ariashu na Elio. Makambo teke o eza le moma te. Pa na ngai nyonso eza le moma. Oui, nazala tina kozela te. Po oyo nazoloba na Ariashu te. Nazoloba nde na yo lipasa ya Ariashu luyeye. Voilà, vous voyez une jeune fille face à la caméra et dans la rue en train d'enlever son slip. Ouais. Mais pourquoi vous voulez comprendre? Suivez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de donner votre avis en commentaire. Ça concerne les filles. Voilà, je vous explique le challenge qui n'est pas du tout compliqué d'ailleurs. Jeune fille, on te croise dans la rue, bien habillée, très sexy. On te propose quelques billets pour enlever ton slip. C'est rien de compliqué, tu l'enlèves juste, tu prends l'argent, tu continues ton chemin. C'est pas du tout compliqué. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui vont le faire. Ouais, je suis sûr. Mais voyons voir si la jeune fille va céder. Voyons voir si elle va accepter. Face à la caméra, on s'entend très bien sur ça d'abord. Face à la caméra, tu prends l'argent, tu enlèves ton caleçon et tu continues ton chemin. Alors regardez la vidéo tranquillement. Ouais. C'est pas facile. Mais je suis sûr qu'elle va finir par accepter. Parce que vous connaissez très bien le pouvoir de l'argent. Regardons la vidéo ensemble. Pour le moment, elle refuse. Elle n'est pas d'accord. Elle ne veut pas prendre l'argent. Elle ne veut pas prendre de risques. Voyons voir si l'argent va l'influencer. Voyons voir. Le pouvoir de l'argent, c'est énorme. Hein? Voilà. Elle fixe l'argent quand même. Seulement qu'elle doute pour le moment. Elle doute. Voyons voir si elle va accepter. Elle a pris l'argent. Mais elle doute toujours. C'est pas facile. Elle doute toujours. Elle refuse. Elle n'est pas d'accord. Mais elle va accepter. Finalement, elle va accepter. Parce que je pense que c'est pas compliqué. En tout cas, les filles, donnez votre avis en commentaire. Honnêtement, est-ce que vous pouvez le faire? C'est pas coucher avec la personne. Enlevez votre string, votre slip, ce que vous avez porté en bas. Vous remettez et vous prenez votre chemin. Vous continuez votre aventure. Voilà ce qui est fait. Elle a fait. Elle a enlevé. Elle a remis. Elle a enlevé le slip. Puis elle a remis. Elle prend son argent. Elle peut continuer. Voilà ce qui est fait. Apparemment, elle retourne. Alors, pour plus de vidéos, abonnez-vous. Ciao. Jaria. Oui. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Jaria, fungola penza matoi. Fungola matoi po kano eza grave. Oui. Jaria yo oye. Bozana Ariashu. Alors Jaria a otie na makolo na poto. Ozana inane. Oyoki bien. Inane. Na repetango lisusu. Inane awa na poto. Na lobite osali inane. Na kansozoka nga bien. Kosala na yebi osali 2 mois na ndambo. To 3 mois. Inane na nosalite wana na yebi.
yango na bandeli jaria soko kokisi inane awa ozwi mobali ya siri te esili wana eza grave mpona yo nazoloba no ezali très important jaria esalamaka na mwasi nyonso sikoyo na Ariashu boza na Belgique eza lola mboka basi Belgique etonda basi yango moni semeki na yo wana azozwa basi na facilité pe azosakana po Belgique yokanga nano bien jaria lipasa ya Ariashu omoniko na poto mobimba bakisa bon na Amérique na ebite poto mobimba awa na Europe mobimba donc tochaka na mabele na planète Terre na mabele oyo kota na Amérique omoni Congo ko eza mboka oyo yo mobali ya Congolais mobali aza na valeur ya kosakana te akokozwa basi ndenge alingi ça dépend ya guna ye siko deuxième pays na monde eza Belgique yo ndenge oza wana na age oyo yo soko osalaki 4 ans na Belgique oza na liste ya bitula ozono mobali mozaka na liste ya bitula ozo riske ozala yo moko femme seule ti okompe koko ovandi na mobali ndako moko te na Belgique eza na yo kaka te me batu mingi na bana o babotami mpe na poto atikali ovanda ndako moko te na mobali aboti mpe bana mibale aboti mpe misato akobota mpe 8 mavandi na mobali ndako moko te yango yo jaria inane na Belgique soko ozwi mobali ya siri te oyo akolati lopete na musapi to oyo akondima vanda no ndako moko po jaria soki mobali ayeli yo na Belgique wana asepeli na yo okoma mwasi na ye bobanda ovanda ndako moko soki bovandi deja ndako moko une année 2 ans 3 ans komisa nzambe koleka moto abali mpo na Belgique eza blaki te bongo mponi tobenga yango lola mpo na nini mpo communauté européenne ya kuna rien na kala ezalaki te mpo na nini mpo eza pays Schengen non na kala Schengen eyalaki te mpo ezanga bafrontière na kala bafrontière ezalaki tobenga yango lola mpo na basi banzele bakentu banandumba bambelengesi sikoyo ndenge oza wana oza na code oyo babengaka partout na Europe mai ya sika mwasi tu
tango ye poto ezala na Congo ozaki ma sœur sérieuse ezala ozalaki noka normal lokola basi tout ezala ozako telema na paka juma soko ye poto ozama ya sika oleki basi tout na valeur po batia na ndako ya libala eza bongo na miso ya mibali ato uta no paka juma bano tomonaka na paka juma na bamama wana soko atie lokolo na poto nka ma ya sika aleki oyo yo abimaka na mobali mo banda botama akomi na agino azaka na poto tilelo na bali te aleki ye mibali bakotala ma ya sika surtout soyo ba ex na ye na kota azali bazoyoka te eloko moko te mibali tu batunaka nani azozwa ye yoka code lipasa ariasho yaki nani azwaka ye yo mpe ndenge oza wana jaria bazotuna deja nani azwaka ye tala ozotala ngo ningo loba banani yango bazotuna jaria bato bazotuna bazosolola ngo kaba oyo baotala bino ti kaba oyo bazopesa bino mbote kaba oyo ozomona sempa ye nde moto azosolola na bato oyo bazotuna yo soki tembe tuna bango moto tu oyo azoya pembeni na yo loba na ye tantine sœur petite sœur frère grand frère vie na nga ya na nga eske banda na yawa mpe bato si batuna soki nani azozwa nga soki moto alobi te ye babombi to vraiment azotambola te so ou bien bazobanga ye mpo batuna ye esalama so wana makoyoka yo ndenge oza wana bazotuna nani azozwa yo bamisusu na ndenge baleka nzela me kamwa mingi na ndenge aserie kamwa mingi bazolinga basala no vi bazomona mai ya sika bazomona mwasi azanga lisumu bon oza na mwa kashe na yo ya enlèvement wana bakomona kaka mai ya sika kaka nde bando tuna ndenge baleva ye basala ye likambo te wana bakotuna na cadre te ke baboya yo na cadre ntango mosusu so basalaki yango na makasi bakokotikela yo maladi ozobule no sikoyo jaria olingi naloba nini eloko na oloba yango oyo bandaka deja kobongisa vi na yo na mobali koluka na yo kutu teke o lokwa ser na ngai na makambo nga nana na posa mibali mikolo te komeka te komeka jamais omoi nalobi jamais na pratika yango pampamba te na ngai naloba no kaka komeka te mais na tie jamais de la vie
Nunca mais, nunca, nunca, nunca. Não faz isso. Nunca. Komeka te, kosala bongo te. Que ser nanga aza na baproblème. Mibali oyo likambo. Tala ndenge komeka te po oyo ozali mai ya sika. Soko kokisi kaka inane. Mai ya sika no esili. Ekoti nanu microbe te mesili. Bazomona kaka jari alaka. Ekoma siko boy. Baotuna so teke nana na mutu. Po na lobi siko bazotuna yo boy. Jari aza na mutu. Ndekwa Ariashu aza na mobali. Siko so kokisi inane. Ça déjà danger. Mais danger mingi te. Bando tuna siko boy. Ndekwa Aria ope banda yaki. Bazo dame mamela mia. Bongo te. Wala mamsuwa lobi te. Boni babula mabero. Asa petit foka uzwe ko balaye. Mutaso dame azate. Poso azalaki ndeto timbeli. So mutaso dame. Fwezala mukolo ndaku na bangwana. To voisin wana ya mundibu. Mais bon. Soko jepe o revese na ngotea. Po mundibu wangu abala. Wana siko bakalikili. Bazo lia yo me mutu wana bombama. Bazo sola siko noko bakaye. Bakaye a vrai bord. China pale. Aza bora ko chena pale. So batu babima inane deja. Bakomo lia na mundibu. Te to monite. Tala ba osito mesana bango yeyo. Tayi kuna zoleka. Wana fi muso aleki wana. Babengi pa sombela bango bitekute kuna kwe. Ba jowana ba célibataire bavanda groupe. Bango penza batulisa ba sera quartier. Ba pire bango pe. Ba kende pe église moko. Mazo tulisa ser na église. Pona nini? Posa umeli 3 ans na Belgique. Plus de 4 ans. Basili se gaz. Yango yo Jaria. Première année. Ils ont des courses au pouvoir. Course na libala. Course ndaku moko na mobali. Poso na lobi lo pete na musapi. Wane sa makama Belgique te. Lo pete na musapia. Eza makamba ba Allemagne. Ba Suisse. Ba Suède. Ba Finlande. Ba Autriche. Ba Tchécoslovaquie. Kuna. Lo pete na musapi. Mais Belgique. Lo pete na musapi. Eza bien. Mais pose à la cire. Kangai ndaku moko. Ndaku moko. Surtout. Yoko mekate. Oke linga mubali. Ya musika. Olobi a. Tala baron. Na pape vi. Yelo pete na musapi. Mobala na Suisse. Komekate. Po mobali wana. Akoyaka te. Ndenge pape via yaka. Nengo na poto. Tu na poto tu. Modèle pape via longwaka Suisse. Ezala na avion. Na train. Na voiture. Na makolo. Mibali basala bongo bazate. Loba bokangama frontière. Bandako na bino na kwa frontière. Oza na Suisse, oza na France.
wana Belgique wana France oza en Autriche oza en Suisse to en Allemagne donc bozali 25 km boza pays différents mais 25 km donc nakotika na voiture 5 minutes na ndako no wana nde bakutanaka mais po mobala longwaka Suisse ayaka ndenge Karine Mokonzi la baronne papa Evia yaka okomona te okozwa te ata ofuteli etike akoya te ata bazomema ofele na neo tamutamu akoya te donc ndenge esalamaka pa Karine bato ebele bakamwaka surtout sur na Belgique bakamwaka 3000 fois yo zwa kaka mobali koto ozali so koto kozwa te ozwi na Bruxelles na Belgique bo Belgique eza moke soki aza kamwa na Belgique kote oza te zwa oyo aza na permis oyoki bien no permis akopusa voiture to aza mutu moko akosala no 2 mois te oke kota na ndako wana ondimi tout d'abord oyo kozwa kaka na moins de 1 année abali yo aza na permis azala soki ndenge nini moins de 1 année wana ndako na ye lopete sa lopete boza ndako moko en couple Zaria tokani nayebi tokani na biso te mpo Arieshu akokota makambo na nga doute mais soki oyokeli ya Arieshu yeba ye expérience na ye déjà asalaka berere me nga papa Robo na likambo ya bolingo natikala kosala erreur te ata babengananga na ndako nakoma homsel nasala erreur te tout était bien calculé na oyo ekoya par hasard na oyo nini na calcula makambo tu erreur niete yango wana yokela ngai mutu asala erreur moko te na likambo ya libala nyonso makango copine nyonso na vie nasala erreur te mpe na ndimi te un jour na kosala erreur nakomi koti na 57 ans mais Ariashu lipasa na yo tala berere atonda nango alors soki oyokeli ye oyokeli kaka erreur Jaria o comprendre non oyo eza biloko papa Robo ciao linga mobali na yo yokanga bien likambo oyo nayoka penza mama linga mobali na yo mais kolinga to bala mobali olingi mingi okay akosouffrir yende alingo mingi o comprendre ouais na yende alinga mingi soko olingi mobali mingi onyoka makasi yende alinga mingi. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner bafan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss.
napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.